tu as trouble le mot bandocha. Est-ce que maman mukolo le quoi manika ko tu as trouble la boy? Asocha combat batuna busoba. Et puis à filmer, ce qui est plus grave encore, à tindi ba filmer. C'est-à-dire ozaki déjà na projet na poto yoka pe projet ezala ke manako loba ke nga déjà na lebi na ngamba fali. Na lembi na nga fona ke déjà pas innocent parce que innocent va proposer nga $2000 na mutuka. Alors ba makambu te pona ko sepesa munoko po ba mona ke mani ko sepesi munoko na lobi. En tout cas so za ba bloco oyo ko so mela faut se maîtriser ka. Faut se maîtriser au tala que oh non, eza famille na ko toucher point oté. Manika za prête à tout. Na bana déjà ko loba likambo avant. Manika za prête à tout, manika ko teka mutuka pona mbongo. Manika ko teka mutu pona mbongo. Manika ba ko tcheleka $20 bolo kwa ceux qui azangi ka $20 na mutatieli abani ko bimisa ba sepa mutu. So vous avez besoin de vous rejoindre. Donc voilà, mutalinga mbongo te ko le kabat parce que mbongo c'est rien. Manike déjà si les car pourquoi mais mara italinga finga parce que ba maîtrise raye to lo ba fait vérité ba to bola na biso baba zobate ko kende poto ya keni manika sepela na ngote na clinique Misunga yoso ezali ba chambre oyo wapi na kati na yango ezali na ba ligne médicale donc awa soki olali mukongo pasi mbetu ya moko ezali au massage pe omibikeli déjà avant kimunganga asimba yo inutile ya kwa na garde malade awa bango moko bapesa ka biloko kolia na ba malade na bango kolandisa mandenge munganga akusenga bapesa na malade. Mais Aïda, malade on a bimika kate. Kongo donc la ko bimandele ni yada yo moko pensa. Awa no hôpital na biso kolia ofele kolala ofele. Eza pona kolia te. Non seulement vous soignez bien. Il est dans la chambre on a bien évité. Mbete zo sala mouvement au malade ya lingi. Nous fi na kacha chambre. Frigo na kacha chambre. Ça kombi tuna. Nazana mbete hôpital, to nazana kacha grand hôtel. Ngana zongi. Tala, soki ozana Europe, Amérique, Asie, Océanie, même Afrique, okoki kofutela ndeko na yo mbongo na Milton Misunga na libanda ya République démocratique du Congo pe ndeko na yo azui soin de santé na ye kitoko. Ba chambre ya clinique Misunga eza climatisé na kati frigo na pointe wifi pe donc malade ozali mobimba na connexion internet gratuit. Misunga ta santé c'est ta vie. Na clinique Misunga oyo ya mama Grace Mandela la pétrolière est-ce que tiambezali ezali te. Et puis le kamba jalousie on a baro jalousie nani lora ba jalousie muto azana eloko ba otala ke o eloko eza o azana tine eloko mo botoko jalousie to ko yeba ke to sale bo pona ko jalousie yo déjà likolo nango oza déjà mamo so sali mokili na so sali vino sali bana na yo bana no lelo to komo zela ba yelo ba koko ba bala ba bota ba sunga yo sko likolo na na jalousie yo tel degré mutu tia comme na niveau ba ke na jalousie ndeto za boye mutu bakanga na prison azate biso moto soutenir ba artiste pour tout monde qui ba sala mama bien so moni ke na artiste ezo simba te kende na place moni ke ko simba ko sali kamute pour na ko détruire pour ba mona ka ke ozwa ki réseau ko bimila wana soki côté innocent bandimi yo kende malamu fallait akangi mutu te est-ce fallait tenir na prison avec yo faut kumisa kangai puisque fallait engager mutu te oui c'est ça engagé na mutu te soko moni ke okokende na yo kende na kimia mutu okangwa kozala te mutu pa kopekisa kozala te parce que mutu na mutu ki pa intérêt vina ye so moni kukuna ke ezo senga ba peso mutu kandenga lobaki ezo senga ba pese $2000 ndenga lobaki vas-y en paix na place ça ba débauche abo et là ozo bo maman ni ke jalousie alingi koyoka mutu azwa te alingi koyoka mutu asimba te soka yoki ka boye ye wana sa pumbwe kuna akekoloba ye wana sa pumbwe kuna akekoboma bato pona nini ayibike kuna kozwa mwa tweke ekosunga ke osama rambo ya salaka mais likolo ngo fa yebake asa mama ya bana tango yazo linga ko tia ba carrière bana en danger boye fa yeba po bana nene mbolana na sima po to longola manike et comme carrière lelo ya Prince Babia et comme lelo carrière ya mwana ne Jonathan Kadima parce que yazo baby c'est là déjà bana ne banzela nyonso nana ndima ko yamba bana manike atika bana basa soka monike zo simba sote asa komine mukolo Personne m'a conduit, au monde quel bien. Ailleurs, il y a
bato oyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? J'ai des livres mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh, esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo bakongole tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defwa te. Bana ya 91, bana 94, bana 77, bana 78, bana ya 93, bana ya Paris. Bolela ki ya tro, tala esika na bino o esengeli bokutanaka. Yango yo! Chez Djonga de. Chez Djonga de, awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba. Lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba, ebongo kote ya musique enga ye. Chez Djonga de, babosani bino te pona kote ya ambiance. Chez Djonga de, ekofongoma mokolo ya vendredi 18 septembre 2020 avec impact na idéologie. Et sengali koyebake chez Djonga de, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awande sika ambiance ezali kolala. Adresse ezaka se moko o ezwami na 15e mairie puis Disme Orly 94 350 Ozamo Bimba. Chez Djonga 2 weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defwa te. Chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te. Oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bako banda ko sepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka bisanga ndebo kozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende mutakonde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena tala mone na miwa ya nani chez Djonga de. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko. Chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit. Très heureuse de vous retrouver sur Fimbo News de Ken Piana Pidopal. Ici Laura Choumawete, bébé goût de la presse congolaise, la vôtre. Naïm Sabino vraiment vous informer, c'est notre devoir. Donc, tu veux la information, ce qui est au Lobeza. Déjà, c'est Laura Chou avant de Bosso, donc on a yara Djanga Morote. Donc, sur ce plateau, je savais que Moura de la presse, Moura de la presse, Naïm qui a voulu Moura de la presse, c'est Marcamboueza. Donc, on a un Lobeza, donc on a Moura de la presse. Mais avant, on a fait ça Moura parole, à la de BCBG, avant Fongo la caméra. Je dirais un grand merci à celui qu'on appelle Benson Mambika, le préfet de Paris, Benson Mambika. Jimmy Mambika, l'homme fort, je te salue. Jimmy Mambika, l'homme fort, en tout cas. Sincère condoléances, dans la famille Mambika, Nathalie Mambika. Donc, sorti à corps dans enterrement, et ça samedi, na Paris, dans le cimetière, il y a Montmartre. Donc, famille tout déjà programme yangwana ba connaissance en tout cas faut vous aller parce que babito là ba là tout c'est peine ba c'est donc temps il y a pas si tout les là ba de cœur dans famille surtout et sous la cristal Pimondou des gros bisous Claudine Mouya à la fois warrior on te salue aussi et ça on était maintenant mis le rambo les ça on m'a monté maintenant mis les rambo le restaurant les amoko place balia vraiment taba pena taba oh les maratina mikoua chez mon vieux Placide et bio donc restaurant mon na kati Bruxelles wana alors qu'au fond on l'a biso déjà amour en avant du trop boni. Bonjour Laura, bonjour na bafanya sa film abonné sur la raponche côtier wana mo directement il y a Willy Moucheni code mboka mon vieux sur la dollar Zizi Nale ma maman na Voldi Nathalie Babela Siblume il y a Myriam Mouet et il y a Bastar le sénateur on appelle moni villa biso Placide et bio balobi restaurant VIP na Belgique donc place va lire
bamoto. Un grand merci aussi à Soulé Kaouka, Papa Zouzou, dans Babi et puis Angèle Gabriel Lola. Bambo tenait place à ça, donc voilà. Naza Kitoko, Pena Nangolo Nzambe, donc voilà. Sans oublier Soulé Kaouka, Papa Zouria, donc Motema Pembe Kanding Aza Pembe, donc Kandé Motema Neza, Maman Brazine Bokomba, de gros bisous à toi, Maman Brazine Bokomba. Moura de la presse, déjà, dans le bar, ce que tu as vendu, c'est qu'il y a Rolobeza, Mambo Lobezali, donc tout le monde qui va vidéo est circulé dans ma page, tout le monde qui image de maniqué, ou à zapper moment quand il y a un bisou dans quatre films, tout le monde a bien maniqué, à zapper la chaîne, en gros, à beau ça rappelle un film, mais tout le monde qui va dispute n'a patron, il y a film, où ils ont bon aucun piano. Moi déjà, na la zala qui t'est, mais on a mon bâtiment, on a pété en talent, n'habite lecture ni non ça, non pour la dispute. Voilà, déjà pour la discute, on a mon qui en fait. Naza vraiment na mingi au lobaté sur affaire wana na meka mpe kozon sa maniqué a meka mpe ko comprendre mambasa laka ye moto nga fanda na batu boye azala chaque fois bazo se plaindre ka bato ya zarana bangonda be banana bangonda ebite sur ça la kaendeni parce que na mutu na mokili to zarana benemi o comprendre to za benemi na biso to za pe na batu mususu pe to yokana na bango te o ke to sala kelika mususu to ko sala te po bango ba ye bakaki ekomela biso mais maniqué na mona à chaque fois za soli kambe komi au mona yeba nika ko boma bato yo zarana bango am surtout sala renforcement pour combattre batu mususu mais yo ozongi sa kara force to sala ya combattre batu mususu ozongi sa onka na entourage na yo déjà e comme senga ko mona manika so le lambongo na ebite mbongo ezaki ya nini yo yebi na lecture al kambongo bon déjà question za yanga mais surtout to sola on to mécano na éclaircir yo ndenge na comprendre na vidéo parce que biso pe to zala ki te to mona ba bazaki wana ndenge na comprendre na vidéo wana manika ayeko senga salaire avant fin du mois. Donc, on a évité la chaîne YouTube, on a déjà monétisé, on a évité YouTube, mais c'est bon, le 24, je ne sais pas trop. Donc, hier aussi, on a eu avant fin du mois, on a émission, mon côté à Sali, on a nombre d'émissions de tournées, on a Ken, tout le monde a Sali, émission, du coup, comment on a eu. On peut ça qui paye Ken, paye patron, tant que patron, tant que mon pas Gérard Batou, et on sait que Baloba, ça la moi batturai. Voilà, nous avons une vidéo, Toto, ça la 4 jours passés, Manika Fanek, on a quitté, on a fandi, à l'objet que les lots se retrouvent en internet, c'est grâce à Ken. Na ozongi sa so manika olanda nga fa ayo kamara mnangina lobane siko soki lelo bana na ba comme ko vivre bien au football ba minerval to ye lelo comme ko lata bien c'est grâce à Ken parce que Ken azora un état oyo même ba seme ki na ba boaka ki même famille na ba zala ki susu na besoin na été mais Ken azui ya ba ko former ma internet lelo comme yo yaza déjà ba faut pas comprendre que manika azara travailleur te. Vous comprenez, Maniké azal quoi journalier na film. À chaque émission Manika sala soit fan si nzoto na epona sala émission azora déjà mbongo. Vous comprenez. Oh ba pesa ka yewa nezaka lokola kaka Ken ninga mona kaye asa mama za na bana na ye ce qui fait du ko ki bwa kanise li apesi Maniké zo oyo zo. Et ça obligatoire te. Pour namoni na vidéo na zolela mbongo na ngabe émission na kota ko futa mbongo na ngayo zoloba mais déjà Maniké net na moi ngape na assister na film pona zaki mingi trop na moi na tel ko mona te ke Maniké asali monsieur belé na moneka émission to sala kinga na yo wana na moko na mona pe valdia yambaki mais na chaque émission Manika sala va tellement na kit bazora déjà mbongo ba pesier tango ya ko lela mbongo bongo ceux qui ezaki pena reçu réellement azolela mbongo ne ya salaire quand même tout ça déjà famille faut que traiter à l'amiable faut pas sola ezande ni ken talanga za ba problème faut au dépendre ngata na moi quelque chose pour na isunga ngabo mais yo comme ngo déjà mbala na télévision moni ko défaut na place que bat bana ko yina yo pe bat ba obaye yo à chaque vos assos na likamuna batu memangu ba na télévision ko finga. Déjà muto yaki ko finga moni déjà aza père de famille akambara ndaku na ye aza moi sini aza na bana na ye pourquoi ko lunga ko salir ne lo moko oyo yebi ke soko baby si lelo lobo ko ko rattraper ngote parce que loko déjà salinga na yebite na part na ngaplo bana part Ken nga déjà nga na part na so sangelo rabotoza non bien carrément to quatre relations. Vous comprenez? Pour na kondi ma humiliation bon to ngape kam na futa ngape kam na yokela ko ma chaque fois même so zanga na bengo na pesio. Pour na yo kipe moi ça Ken alobi à chaque fois pe bana ko yo zo bablo na ndako déjà ina Ken comment le quoi famille mo ba opportunité muso za na pas Ken ba muso bazana ngote faut ko ba ko gérer le kamso le kambe komi yo ko sali kamte bo mono yondo za danger yondo lo ba mingi pour ça pe na bato ba lo ba ko le ko baza mais quand même tant ko sali kambo faut yeba elo ni nazo sala siko yo ko apporter le ngani pour le ko na apporter le elo te e baby c'est le ko mara mebele pour ça ta na ba commentaire ba to nyonso ba lo ba baye ba nyonso Ken mbalo ko zongi c'est mbalo ko zongi c'est parce que honorer yo te mais déshonorer yo donc voilà faut te ba ko gérer li kambo ngana lo ba Manika za prête à tout. Na bana déjà ko loba likambo avant Manika za prête tout Manika ko teka mutuka pona mbongo
manike ko teka mutu pona mbongo manike ba ko tiele ka $20 bolo quoi ceux qui azangi ka $20 na mutatieli abandi ko bimisa ba sepa mutu nyos so vous avez besoin de rezoyer donc voilà mutalinga mbongo te ko leka bato parce que mbongo c'est rien mais on est là non na katomura on est là que no banana ye aza mère de famille pour aller sa bana ye on monnaie comme ça yo 5 mbongo il y a salaire na ye avant si c'est émission faut te ba quelqu'un na mobali n'était hein pourtant yo le temps c'est pas passer nyo c'est pas quelqu'un na resunga 100% parce que quelqu'un passe dans la famille na bana na ye tant luka ko aider mutu moko ko aider à 100% tendinga alunga aider famille na ye voilà so ça aide c'est là ba aider on ndinga malamu ko ya kana carte pour noter ça que bana yo mutu on a passe parce que tout le monde en a passe na mokilo mutu abongi azate mutu on a passe mutu mta gérer maram na ye yo peut dire ko côté émission na film on a bana na yo on a mwana na yo o yebi neni o gérer ngo ke o comme na niveau ya osengate alors yo peut sala ngo parce que oza déjà mutu ozora mbongo ozora ba code bato bwa kaka ozo comprendre so yebi ke mbongo na o calculer ke mbongo na yeso na ndo on peut sala ngelo mo o tiki yango zela mkolona ikoko osio sele ngelo mais ko ya ko presser ba tuté ko ba mono ke yo ndo ozali parce que so total bien ata normal bona yebi te so ndo futa mani kene na film pour mani kaza pe be miso ko tsarta yamba pe ba tuto ba futa na film eza nka be miso de lika ne ba yamba yibu ba yambi so eza ke ba okabola pe mbongo ngo na loba mbongo ndeti o yazo senga ya nka ba liara kaka mukole miso eza ba boma mukolo mobimba ya ko mele ya ko lia parce que déjà mutasala ka lo mo ya bongo so ki likambo ezali luka tratango bien po azotala via bana na elelo mais total mukolo oyo karamani ka tourna mission dépense ba salaire ka ya mukolo et ko déjà na salaire ba tumsu ba na fin du mois donc voilà zalara pe stage er moko ko mimoni sa ka te ke yondo zali parce que tant ba komba ba te belé o ba salaire ro likita pona baba jalousie na habité eloro nini OK non na chaîne na yeni chaîne ni za monétiser bongo ken piana zo kela ye azo kele mutema pasi que non chaîne na za monétiser ken zo kela mutema pasi moi déjà je dirais manke manika za maman e mo lo bango que non ba maman lo na ba comprendre ba caprice nanga bino pe kuna na kona na comprendre ba caprice na bino tout comme manike conseil nous opesa biso déjà ko gangela muto aza responsable ya chaîne o za que non futara ope ya moto vandi ya molingo ka bona boss ngana kena ngalelo du coup to moni susu ba makambo wana avant te be manika chanzaki to moni ko manike o kala wana zongi susu mura donc na ma o auto ba que non ba saleli jalousie kana jaloux na ye pona site na ene komi monétiser na to lo bani mais likolo na ngonde ti boy to lo bananu a prouver biso pe mission ya salaka parce que si on a otala pena boy bien so manike a sala be mission a prouver biso l'exception be mission ya sala parce que ba yambaraye voilà tomba yambaraye na lo na répétant ba pesa ka déjà bon ata même ki na leta ba na manike be mission be mission yo sali na mo na film totala bo ba ibani mbomba ofuta o tango lo ba ki ba jalousie akaye na éviter manike ba ko jalousie ne lo ronini parce que na mona ka ken attendez tout suite autant ba ni mukebo so za na problème aluka ko lukela mutunya sa solution na yi parce que tant yo comme na niveau ke ba jalousie ngana dernière fois ezaki to fana ka bo ke avant ba monétiser chaîne na yi ken na se plaindre chaîne manike ne comme na 4000 abonnés ti le leur monétisation wana manike yebe ngote ya lo beki batonga ka yeme ngana yoka déjà kena se plaindre pour na chaîne na ye pour ezwana monétisation te alo ba makambu te pour na ko sepesa munoko pour ba mona ke mani ko sepesi munoko na lobby en tout cas so za ba bloco oyo yebi ko so mela faut se maîtriser ka faut se maîtriser o tala ke oh non o eza famille na ko toucher point ote oh non o ele kanango o te ko to na toucher te ko sala ko makamute pour mokimo bimba baluke pour so ba baluke le bango yo na mbongo yo bana ko luka na bato yo cham no ko na ya bike ngana ko kende na ngai na ko la kiso de quoi je suis capable non de quoi je suis capable te pour so OK na yo bato ba bike bukabo na ndenge mabe ko kasete ko zo bato zo population so bato ba bike yo so la babona fimbu na fimbox alongola kati alongola banda sali toko sine sali inane asa combien d'abonnés bato ba bike général na etumbaza chaîne na combien d'abonnés déjà ça combien inane yango aka na 4000 abonnés pour dire que qui général na wana e fana na fimbu bon donc voilà asa makamute pona osepelisa mokili pona mona kina video nazo sepelisa mokili wali za ko sepelisa mokili o ganga na balabala bazo ba mona ko ne botambola na ken ba mona ko ne bozalaka ye kam ta zela ko ba solution ba problème no nyoso za nango boto ko za dernièrement ba kende ba réunion na bango o mona ke mutaza toujours na souci na yo mais yo pourquoi za na souci na yo za kana souci ya ko détruire parce que o za deuxième fois première fois on sala qui te comprendre qui va ba supporter na bango ba limbiso mais deuxième fois sala yango c'est-à-dire on a besoin de détruire ya on a ba ki manike so ba pese mbongo tiele pe mutu poison voilà donc koyo ka déjà ba propos mo retenir en tout cas ils ont dérangé si koyo na o biso to monaki
tomoni na vidéo wana ke non place manike azoloba ke non ken pe na bokenda kotonga rangai pona bokenda kotonga rangai na njora bosala pe bozongi sarabo au moins quelque part obimisa déjà ken ke non traité on peut se ba valeur nete et lorsque manike le lo aye par exemple azonga suna fimbu na ebite mura okoza na maloba nino koloba na manike po otala yo ata otala bat ba otala ba comme ça mis en tout cas na ozana point au chat pour point na eza décider na ken so ozonga na film wana ken mto oza décider ngana ko tie déjà pointé sauf qu'il faut yebaka tangu ye azoloba ki au mema déjà ba bonné o ba bonné na ngana okena bango tangu ya yaka film na fimbu tangu ebandaka ya zalaka te o comprendre bat ba otala biso pe ba yebi atikala ozana film na film ebandaka Rena Bir mtazalaka Rena Bir pe mtayana yi akuta déjà ba bonné belé ba zaka déjà na film donc ko sala te ke yone mto ngolo accepter ce que o matisa ba bonné na film et puis likamba jalousie na ba jalousie nani lora ba jalousie muto azana eloko ba otala ke o eloko eza o azana tine eloko mo botoko jalousie to ko yeba ke to sale bo pona ko jalousie yo déjà likolo nango oza déjà mamo so sali mokili na so sali vino sali bana na yo bana no lelo to komo zela ba yelo ba koko ba bala ba bota ba sunga yo sko likolo na jalousie yo tel degré mutu tia comme na niveau ba ke na jalousie yango ba yebisa ka pas saoulé qu'il faut au revoir entourage na yo saoulé o abeng sa bato en groupe so boke kuna zokata ta ofa na mutu une minute po so na mutu sko a comme na niveau ko yebisa makambo na ndeta ba trouble ngo bandocha est-ce que maman mukolo le kwa mani ka ko tia ba trouble boy asocha komba batu na busoba et puis à filmer ce qui est plus grave encore à tindi ba filmer c'est-à-dire ozaki déjà ba projet na poto yoka pe ba projet zala ke manako loba ke nga déjà na lebi na mamba fali na lembi na nga fona ke déjà pas innocent parce que innocent ba proposer nga $2000 na mutuka fallait pe sangelo tabana déjà ko lobango tanga luki ko sali kamba boy ezaki moyen ko s'en sortir na ye so ezaki moyen ko s'en sortir ndeto za boy mutu bakanga na prison azate biso moto soutenir ba artiste pour tout monde ki basala mama bien so moni ke na artiste zo simba te kene no place moni ke ko simba ko sali kamute pour na ko détruire pour ba mona ka ke ozaki réseau ko bimila wana soki côté innocent bandimi yo kende malamu fallait akangi mutu te est-ce fallait tenir na prison avec yo faut kumisa kangai il fallait engager mutu te oui c'est ça engagé na mutu te soko moni ke okokende na yo kende na kimia mutu okangwa kozala te mutu pa opexo ozala te parce que mutu na mutu ki pa intérêt vina ye so moni kukuna ke ezo senga ba peso mutu kandenga lobaki ezo senga ba pese $2000 ndenga lobaki vas-y en paix na place ça ba débauche boye ba ino mokilimo ba pato ata ke pa innocent na ma caractère yo zanango abanga yo abanga ko filmer abanga ko porter buso ba la telimbongo voilà yango moni ke ba artiste ba pesa biso chance te ba comme abanga biso pour ça bile mama be pour ata fallait parfois na maniquer 2 minutes je pense pas dans 10 minutes na ba comportement boy c'est bizarre voilà. Merci beaucoup, c'est bizarre. En tout cas, na beta c'était placement au soulevé que non soulevé ni ngana so iboke pa na ye avant ni sarabatu en groupe. Et donc les ana mutu moko bo eta zoya musukane, soit vali soit intel et yaka na pandi non to vandaka en groupe bo solo li après ce qui peut pas quoi ces ali bozi mu mtakei. Donc tout tu ka kotara ba kombo ya ba responsable na ba délit et tout ça ba délit biso ya internet. Déjà moura de la presse aux allez le ko baksali ko na te loko bomi pe manike po ezaka maramba fali manike te malingi mbongo yanga wana robebisa ba relation ayoki ke fali azwi mbongo autotindela kisinjoro pona mama matanga aw parce que kisinjoro azana matanga yetanga yoki yango mbala moko wu no mone bimisi mu pepe nyonso jour abimisa maramba fali ba kena bango réunion kuna moni ke ba pese moi tueke akangi munoko afandi sikimia ozo comprendre muto azalaka boete mutu azalaka boye te lelo ya ko boya fali menga na yebi ke fala ezaka na moment mo ba pesa ka $100,000 bakisa na garantie aliambo nga passeport combien de fois euta na maboka fali ata fali nga zaka mabe na ndimite na orchestre ya ko kende wana ba ko supporter na makambo nyonso ya sala wana fo azala mutu ko tonya ozala te mutu ko jalousie azala te parce que mutu na mutu ana musane lora monde to fani nga na obwe wana batu no balingaka yo kaka ndongo ozala nga pena na batu nga balingaka nde na zala na ko ndima jamais na kota na likamu na yo po eza batu mususu balingaka ngai à travers na kinga mo so na yepa na obwe ba olinga te parce que mutu za batu na ye donc mutu na mutu ana tant jalousie azate voilà zane motema malamu mbonga muso ba pesi kisinjora mbongo wana za mbonga kisinjora mukolo yo zoka $1,000 kisinjora zalaka kisinjora yokela ko motema mabe hein fallait ebinde na kabola mutu na mutu zala kimia zala poser donc on a comprendre bien combo ya kisinjora ebimaki wana kenon kan bokona to en pandora pona $2,000 ba pesa ki wana yango kisinjora pona matanga voilà yango e créer problème au nyonso ye pona ye fombongo nyonso ele kaka e komaka na maboko na ye fo azwaka nyonso ya zalo kwa donc ye boko l'excellent côté so bo kabela ki mutu na $2,000 ye pe fazwa mutu azala bongo te ba kabela batu place mo er kana kenda rapport to mona msumani kinepte na ebite yo mona mani
azala ndeni azala sala bango problème ou ndeni te biso omoni bato balanda biso bamona kaka manike ya télévision biso toyebi oyo ezalaki projet manike déjà silika pourquoi bamemaka etalinga finga parce que bamaîtrisaka ye toloba mpe vérité bato baolanda biso babazoba te kokende poto ya keni manike asepelaka nango te mpo manike alingaka finga fali bamaîtrisaka ye bakalimaka ya nde omoni ekendaki entre la famille donc voilà zaka nde motema malamu na mokili nde toza boye moto aza na ta ekozwa tano ezali ta mutu wana pe koki so mutu ane koki tika ye koka yo pe kokoma ko jalousie bozu ya bato te eloko zo bomama ni ke jalousie alingi koyoka mutu azwa te alingi koyoka mutu asimba te soka yoki ka boye ye wana sa pumbwe kuna akekoloba ye wana sa pumbwe kuna akekoboma bato pona nini ayebi ke kuna kozwa mwa tweke ekosunga ke osama rambo ya salaka mais likolo yango fa yeba ke asa mama ya bana tango yazo linga ko tia ba carrière bana en danger boye fa yeba po bana nene mbolana na sima pour tolongola manike et comme ma carrière lelo ya Prince Babia et comme lelo carrière ya mwana ne Jonathan Kadima parce que yazo baby c'est là déjà bana ne banzela nyonso nana ndima ko yamba bana manike atika bana basa soka moni kezo simba sote asa komine mukolo à cause ka Jonathan wana le quoi sina formé yo tikala na osa musala na yo tikanga na pema nga po ofungolela bana nzela o eza ko kangela bana nzela Voilà, merci beaucoup. Donc, moi, de la presse, ok, malembe, na chita émission na biso. Donc, bambo te kake belé, na Benson Mambika, les préfets de Paris, Jim Mambika, na on peut savoir bambo te place Bazali, mon vieux Placide et bio. Donc, restaurant na kati Belgique. Donc, oh la lembisara taba penati na mikuwa. Donc, so lingelemba keneka kapa vieux Placide et bio. Jimmy Mambika, l'homme fort pour la Schengen, des gros bisous à toi. Alors, le BCB jalinga bongo. Donc, ok, vraiment faire na souka émission. Tout le monde qui appelle à maman et kotaki ba maman ba benga ki biso ba to belé ba warrior ba qui content na ngote déjà na axe on sala ki non faille bo sala telo mo bo solango na ndaku mais bo solango place à bongo na habité mon radio la voilà c'est déjà moi ici sopani to retombe la jamais moi sopani to le rotato ça sur la cantine voilà ce qui est important ba limbisa biso pour la vidéo wana pour ba tebele pe msuba kansa ah wana za ba beza mais teza beza te beza bongo ezala te jamais ko rondi ma ba salir tata mkolo kwa kena beza bongo to ça ba beza to salaka voilà ils ba beza ba bongo te ndinga ba komba ba te kota ki ba soule na te ba en tout cas ba limbisa biso pour moi c'est sopani ba maman nyoso ba papa nyoso ba mona ki ba se senta ki leze na vidéo wana ba mona ki za beza parce que yemo manike mutaza déjà na projet wana donc on dira ça là qui déjà na projet wana la muki nango ayena mutu a PC téléphone et le lot on a banda yo banda au filmer j'ai wana yemo mutastali j'ai wana donc voilà ba limbisa biso pona actuel ka ki wana ba tunyoso ba linga filmu na filmu boza la penja bo continuer ka ko s'abonner ka ndenge boza la donc voilà ngana loba ngo mutema mabe futa ka tena mukilo za no malamu na mutunyoso so za malamu o mona pe ba porte no ko funga manango zango lika ba jalouser mutute ils kamuteke ya kokota keto mona kati pona soko yoki mutazui soki po fongoli chaîne na yo sala musala koti sape mbongo yo pe yoke lenga baninga nde balia mbongo ngo mais ko ya teke o ba jalouser ko na chaîne chaîne a 4000 abonnés au kota combien na mutaza suna ba 85000 abonnés en plus pas mikolo YouTube on peut changer j'ai mbongo ezo kota na ngo sune banda ko ne zala kite donc ko muto jalouser ndeni muto ko luka ko sa vie na ya tracer chemin na so ko sukela wa soki a luka ni na sala la mukili yo ba jalouser na héros muto luka ndeni na tonganda kuna ngai na voilà héros merci beaucoup moi de la presse un message na yo dédicace remerciement na batman parce que to chité oh to ba dia c'est que to yebo c'est que li makambo le beza parce que tout so le ba li kolo nango ce qui l'aura choisi boyine na boa kami boy donc c'est que mambo le beza donc moi de la presse petit ngaza na boa kami pe na t-shirt à Discord bien pantalon kanga de jean donc il y a le beza li donc moi de la presse un message pour tous voilà message là que en tout cas maniqué a mekampe ko changer ta net acteur sala ki wana a filmer les kaken o ba ne ko pexa fia na munene batwa na mona azaki les kaken na bana na kati na momoto loba ya le biki ba jalousie na momoto loba fi wana mobali na sa marié mobali na siliki a comme na niveau ka loba ki ba ki porter maniqué plein ba kanga mais ken to kalimi garçon pourquoi ko sa famille bata koti mwana na ye na kati ya koti fia na bana ko filmer ba koti na kati ya vidéo wana mutu moto ndima na buzo ba boye ba zelonga mwasi na ye ba tiango na kati ba zelonga ba ne ba tiana kati ça bien été mbali ya fi wana siliki makasi lelo aloba ki ba porter plainte ba kangara maniqué mais ken tazo doser situation parce que ken azara na maniqué yo motema mabengo yo mona ki ken ya motema ya ndeni mbote na ngaka na bato so balanda biso o bazaki branché scotché na film ya Willy Mouchen Code Mboka ba bazola le sénateur en tout cas babi trésor moi mulopo ba mbote na pe place aux ali
vient na biso Placide et Bio babi restaurant VIP na Belgique donc c'est va aller en moto pour qui ne relia kuna bo consommer kuna ça la biso bien merci na bino nyonso Nathalie Babela Sibyl Mia Myriam Ote ya Bastar Zizi na le maman na Voldi sans oublier batu nyonso o balanda biso penza o pesa biso chance ya rota la biso ndeto kota la banda kuna mino 100 ko beta porte bo yamba biso ka lolengo tozali to linga bino pena mingi donc au revoir. Merci beaucoup donc un grand merci moi je dirais netinga Laura Chouboé nazala mwana nanga déjà un grand garçon Malika pe pareil donc un grand garçon film donc tout le monde azana mutala aza 100 mois nazate donc na bana basi tozana bana tina ba camionnette bana de BCB bana bon siko pourquoi pas ngape na yaka na sala ba ken ba chantage bongo likola mbongo non donc yaka ndenge tozola ba mbongo na biso toyeba ndenge on se contrôler parce que ngape na mwana na tangi saka Malika pas za charge tininga na pa na mwana ya tanga za pe ko na petit frère ngaso na mwana pe na neve o za pe no so pe no bimbo fo ba no bana ba kenda classe ndeti toza boto bu na pe rentrée scolaire mais jamais na kola bando lingana bando landa ken pour ken pas dans la famille na ya pe na bana ya pe na makambo na ye donc ana ya na pa na coach be mission ngande to yo kana ki si c'est bon yé côté repesa mbongo azala na makambo wana te soko ko be mission na yo aro ya pe na tourno a keso na mi apesi yo mbongo na yo tout le monde doit souffrir hein donc so to bunda ma ya biso te que to déranger ken te c'est que to zwa ngo ya ebele non donc to zwa ngo ka wa mki to zwa ka mais to bindinga ni yo pesa ba discipline parce que to za basi donc un grand merci na batu ba linga film news à s'abonner massivement. Un grand merci à Benson Ambika, le préfet de Paris. Moi, Claudine Mouya, la Free Warrior, je te salue. Laetitia Olongomaya, Moté Matodona, le Rambo, Jim Ambika, l'homme fort, des sous à Cristal Pimondou, dans le Rabino fort. En tout cas, abonnez-vous massivement à Laura Chou TV. Donc, maman, yango, yo, bazo jalousie. Netinga, il y a une part, n'a qui ouverte, que non, qu'elle n'a la chaîne, n'a pas un poids. Donc, chaîne est là, mais même tapé, na sala na film, na film Malika, peut pareil. La chaîne est Malika officielle. À sala rapide, na film. Donc, voilà. On t'a rejoint, on t'a des chances na yo eza yo tant na yo ya voyage là tant na yo ya voyage donc bon on a yo eza mbongo na yo un grand merci à la de BCBG et les gens de la presse un grand merci pour le montage qui toque donc bisous